Bonjour. Mbote, surtout ba bolinga maman Elianitu. La personne ba mbote ba ebwe ma vie pour wazima. Boni bande konanga, est-ce que boza bien? Est-ce que bola muki bien? Boni ba santé na bino. Kimia ezali ce qui nous a possible so pe ma bon mo ete pese ka merci parce que kola muka ezala ka habitude de teta nzamba salingo lo. Après si biso pe ma bon mo ete sepela. Et voilà, na eto solo la moi na lombango ndeka balobaka. To solo la moi na lombango na bato oyo surtout bolingaka Elianitu TV ba oyo surtout bo sepelaka na maman Elianitu, votre deuxième maman, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kiankakal na mbo maman Nitu Beton. Voilà. To sola muke Nicolo nyonso na kanisi bozumo na internet ndenge zaka ya koningana likambo na ba audio, likambo na ba bolingo moko, likambo Seigneur, mokileza ya kobeba. Mokili vraiment eza ya kobeba makasi kala mosa zalaka muta respect mutu ba pesa lokumu mais lelo respect penza mobali pour respecter moi si lelo eza lisusu vraiment te na eto sola mwamba parce que bomoni makambo wuti ko ya bomoni ndeko na biso mobali frère na biso moi na biso kulutu to peleki na biso ndeko na biso congolais ba audio auté ko sala sur ndeko na ya mwasi Ariashu ba audio auté ko sala koloba serie ba makambo ni soto lobi na kati ba audio o ni soto lobi sur Ariane ok batebele ba sepete batebele ba benganga mama Elianitu ça quand même makambo mabala foko loba o batebele ba sepete pona ba audio oui naza na ba audio batindeli nga wana bato ebele mais to kotala likambo na ndenge ya dévolé avant que na niveau ya ba audio avant na simba côté ndeko mobali na ko simba nanu côté ndeko ya mwasi côté ndeko ya basi côté ya bana na biso côté ya bandeko na biso ya basi o ba memaka ba vie na ndenge ya aventure o bazwaka vie comme l'aventure moko boye le monde la vie n'a pas de brillant tant aux autres des classes et qui n'a pas cahier mi balé cahier moko combien na bongo écriture les mabe aux deuxième cahier au bongi se commis ko kitoko donc cahier wana liboso to bengi yango ya brillant au collection na professeur te oyo collection na professeur et cause la cahier oyo au commis kitoko yango ndo sanini au collection na professeur yango baloba que la vie n'a pas de brillant vie exacte que les na sana nu vie boye na sakanela na nu vie boye na sala ngana nu boye lobi na kobongisa ya lobi eza ya nzambe oyebi te mbula boni nzambe achona se ya moi oyebi te mikolo boni ozala ngona se ya moi pour vivre pour le lo sakana nano na vie oloba kena kobongisa lobi mais avant to kota vraiment na kati ya mozindo ya lisolo to kocha na publicité na biso ya Toronto City VIP de Maluku to yamboka moluka loko to yamboka moluka to ya koluka boye elaisi ke lobi to zonga na mboka na biso to sa nini to bongisa bisika to tonga pe ata ninge to zaliawa au moins ata mususu babota yo na ndako kofutela tangu yo kolobi te ko babota na ndako kofutela nazala ba moyen na sa nini na somba lopango na somba esika na tonga na cha baboti na ngaba sa nini bavanda mususu po ko mabi tata mo sa biso ekibia na papa ko za place au vanda te na sombela ata lopango na tongela avanda mama leki na biso na tongele po ba congolais to za biso mitema mabeto to za biso mitema malamu na sombele sika yango na kola tsabino Toronto City VIP de Maluku esika bomona ki ngai moko mama Elianitu na kendeki kuna esika oyo ezaki kitoko mopepe kitoko oko somba lopango na yo bien o tongi pe kitoko bat bani ba bitete tongeli oyo eza ya moto avanda na poto totala nanu publicité na biso simato ya kota na kati ya lisolo. Oui ba tuninga décor azawa piboé décor azwami na site kitoko tobengi Toronto City VIP de Maluku eza espace pona yo pona nga pona ndeko nyonso ozala na projet ya vie. Toronto City VIP yoka ba avantage toza 5 minutes pour mon fleuve toza pembeni na site ya Vodacom makambo teli réseau bosana tozali nzinga ya quartier ba investisseur tu comprends Toronto City VIP de Maluku pembeni na mai
mpepe moko naturel wana poto badiaspora nyonso olingi osinvestir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka espace kitoko kolongwa place Nazar tiomona prince topasola nzela. Toronto City VIP de Maluku ekosunga yo ozala na projet osala site touristique tope otonga villa na yo. Papa benga papa Willy na numéro oyo ta numéro de Chelibino benga na moi mbongo mukie osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora de partout où vous êtes pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le Société Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, poto somba, totonga nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Merci Papa Willy, tokobenga yo poto somba totonga na ekolo. Kaka ndenge ndeko ya mobali décor alobi tokobenga poto somba totonga na ekolo. Avant na simba voice ya ndeko Mark Tabu, avant to tchena kopesa na explication nango. Ndeko na msa Mark Tabu abimaki na ndeko mwasi babengi Ariashu. Bolingo na bango ya pendant 1 mois ndenge voice eza koloba. Babimaki pendant 1 mois. Na kati ya voice ndeko Mark Tabu alobi ke ndenge eza wana na bimine na bakote nyonso. Na bimine na miso. Iskane so madoso ezali. Po miso pesa madoso. Na bimine na miso. Na bimine na zolo. Na bimine na matoi. Na bimine na munoko. Na bimine na sama peka. Na bimine tina na liboso nzoto. Na bimine tina sima nzoto. Wana maloba ndeko mobali. Ndenga alobaki. Ce qu'on va faire, c'est que mobile na kwana bana basi pour ne pas dire que tozo sela ariacho émission non to le bana basi surtout parce que ba te belé bana ba situation oh yebimi boye parce que za muto ko yeba na bon bato ba yeba nité pona ko lobaki bana basi oyo bozo ke ne kokota na kati ya mabala soko bali libala okoti na libala eke libala ngo esimbi te obimi na libala yango. Il faut ça très attention. Il faut que ça très attention parce que muto à côté nanda kwa libala esimbi te abimi akomakana moment ya faiblesse. Miso bato koma akotala ye. Bato bakoma kochola ye, bato bakoma koseka ye ye kutu libala esimbi te akina libala ekufite oyebite libale kufiti. Ce qu'on a kotonga. Mwana mwasa koma asu pressé fo nazo mobali na prouver mobali tozaki ni kata to kabwani naza mwasi kitoko naza na ba rondeur na miso kitoko to na maboko kitoko to makola kitoko peu importe kena koki kosani ni koza mobali mususu okomona mwana mwasa ki na pressé à se précipiter azo mobali mususu po sani ni azo bolingo ya sika. Or kezalaka erreur. Ezalaka erreur munene. Ceux qui muto uti na divorce, oza na position de faiblesse, kanga makolo, kanga matoi, kanga misu, kanga munoko, vanda kimia, banda kotala makambo na mukilo kwa mwasa kufeli mobile. Po mwasa kufeli mobile balinga kalo baloba mingi tefa bando tala kaka bo. Nyonso ezoleka azotala za ko enregistrer mona tuzala ndenge wana. Zala na kimia, kozala pressé te ya ko refaire la vie. Parce que vous avez une position de faiblesse, vous avez une position de douleur. Ceux qui moi sont une position de faiblesse, il y a pas de mobile à ko meka. Ceux qui mobile à ça ko meka. Moi c'est un moment que non, na wuti pas mobile mususu to kabwani, soit mobile na boyinga, tonga na boye, le quoi na manque. Dans un mobile mususu pour ça ni a consoler ngai.
Tango kozwa mobali a consoler yo, tu vas te laisser faire. Okotika nzoto na yo nyonso. Pourquoi? Parce que oza na besoin ya koatire mobali wana alinga yo makasi. Po soko alingi yo makasi, akoki mpe kopropose yo libala. Tango kopropose yo libala ekosala yo bien, okoprouve mobali obozaki na avant. Or, vie ekendaka na makambo koprouve te eza bien te, eza malamu te. Kolinga te koprouve bato na vie, eza ba erreur. Kolinga te na vie ozala na matalana, eza ba erreur. Soko wuti libala, libala ekufi, vanda calme. 1 année, 2 ans, 3 ans, ovandi nanu, on se ressaisir, ozana ko réfléchir. Et puis tant wuti na libala, libala ekufi. Réflexion na yo ko se base na nini? Ah, libala onga na balaki, libala ekufi. Pourquoi libala ekufi? Obandi kotala ba bon côté na ba mauvais côté. Libala ekufi pona nini? Et le koni est celle qui n'a échoué. Et le koni est celle qui n'a perdre. Otali na ba défaut ozaki nango na libala wana. Otali pe na ba qualité, o balancer yango tchango na balance. Pourquoi na perdre libala oyo? Pourquoi libala oyo ekufi? Otali obongisa po mbala sima soko ozu libala mususu ba défaut na yo yo moko corriger yango okomisa yango ba qualité. Pourquoi? Parce que ce qui na précipitamment pressé na zo mobile oko refaire ba même erreur. Mais erreur du passé yango ko refaire toujours na libala oyo kozwa ya sika. Pona nini? Parce que oza pressé ya ko prouver mobile bozaki na ye. Amona ke non na mo kitoko balinginga. Ceux qui ont mis batelité nzoto na yo ekokoma ya mutu nyonso to ya kosakana beti bala kei. Pourquoi? Parce que ozana poso zo mobile mususu olekisa na miso ya bato bamona kozu mobile mususu. Nzoto ne ko bandozala kaka oya ya mati cheval kidi ya kitia kei. Cheval kidi parce que moi c'est ba kapona kanga mobile fona kanga na sa makolo. Na kanga mobile na nzoto. Pour moi ce soit mobile eloko atoka ye penza fona za nebo alinga kaka kanga na sa makolo. C'est ça le problème. Bana mibali ya lelo bakoma munoko, surtout soka uti na divorce ke ozoye bate tina nini but nini mobali azoya kolingela yo, azoya kolinga yo pona nini? Mibali baza mayele mabe ayi kona position de faiblesse, oza en position de douleur. Nde babake souci ya mwasi esila pa mwasi mususu, souci ya mobali esila pa mobali mususu. Soko uti na ba difficulté ya bongo mobali akoya posa nini aya ko profiter. Alors ceux qui osa murte mutu na yoza kokola te okosala n'importe quoi. Yo balobake mwasi soka uti na ndako ya libala, mwasi soka uti koboma libala mingi akomaka ndumba nyonso te. Yana mwasi musu azoboma libala asa se préparer moralement. Abi ata libala ezokufa ngana kovanda bo je vais me comporter comme ça. Mais ça mususu s'attendait ki te ke libala ekokufa kolala kolamuka pa libala ekufi mingi mwasi akomaka mobulu. Akomaka mobali nyonso koya amipesi, mobali nyonso koya amipesi, mobali nyonso koya amipesi. Po azoluka nini? Aluka bolingo ya sika. Faut ça très attention. Soko zaki na libala na yo et que libala ekufi kozala pressé ya kolinga mobali mususu te. Po mobali akoya peut-être po abala yo te. Et puis soko uti libala mobali akoya mbala mo po abala yo te. Non. Pa ebi na note libala ngo kufaki pona nini? Oya koyombala liboso muto kobala te. Ya mibala ko bata muso ya misato muto ya kobala yo. Pona nini? Bambule eseleki mikolo basanze salini eseleki déjà. Na tango ozala moment ya faiblesse kanga motema kokende komitike pa ya mibali te. Bosana na makambo mibali ata 2 ans. Obosana na openzo ovandi obandi ko réfléchir, obandi ko tala le meilleur et le pour. Oyo feki na kati ndako libala. Et surtout si oza su muto oza su na bana. Otali olobi naza na bana. Donc ndenge naza boye, naza su na droit ya erreur te. Ce qui n'a refaire vie, il faut na refaire vie na mobali ya kondima nga na bana na ngai. Oya kokoma papa po na bana. Oya kozala pe capable de kosobela bana lipa. C'est très important. Alors, ce que ce que na côté ya mibali. Komona tomona tout tamba mibali basi ba mobali azo finga ngai. Mobali afingi nga mama na ngai. Mobali afingi nga nzoto na ngai. Mobali afingi nga isalité. Mobali afingi nga bo eza nature ya mibali baza bakolo bate mal éduqué parce que
parent moko ta vanda ka wana bandi ko éduquer mon ki bazana bango pe ya ki so muta fingo finga ye ba parent pe ya bongo bazali ni nango ba fingo yo pe finga bazali mais mingi na biso na Congo kuna vraiment na Zaire baza mingi te ba parent o batinda ka bana na bango ba finga oui ezala ba nature ba mususu bato bakola na ndako na bango mona ka papa finga ka mama zalaka na vanda ka supporter ka mobile ne papa finga ka mwasi na ye mama pa vanda ka na ye muta bongo pe soka bali pe mwasi ko mona zo finga pe azo répéter makambo yo papa na bandeki ko sala azo finga mwasi na ye ndenge papa bandeki ko sala ko mona ke papa ta mazo ko finga mama ta soki na motema munene ya ko vanda pona vandeli bana okomona mama mususu abina vanda bana te na ko sacrifier vie na nga pona bana te bana bakokola ba ozape na vie na bana ko vanda te tata finga kanga boy omona mususu pa boy na elibala alors bande kwa mibalo ba koli na bizelela ndenge wana soko bali amoni ke mama supportaki papa yepo komona banda ko finga mwasi po mwasi supporter mais ce n'est pas tous les jours ba kutana kana mwasi supportaka tout le monde ne supporte pas des bêtises vraiment ça li pas si vraiment ça li mawa mingi ma fato kota na kati to sola likambo audio na chana no publicité parce que ngai na sala ka musala ya mabala mama ile ya nitu musala ngala sa kezaka ya mabala oh ils ont gagné pe na ngana lela ka mbongo na poto oui pesa nga fiche de paye service traité la providence na saka musala ya mabala et sala ka motema pasi ceux qui bana babalani lobi ba kabwani otali ba dépense yo mo tali tala mbongo service traité ba futi tala mbongo bazweli sale et puis eza mabala o esalama pe ya kafu otali libala obi o penza libala ba dépenser mbongo pour mabala pe ko kana te ba fête pe e ko kana te za ba fête ba anniversaire ko kana te mutu musa ko sa fête d'anniversaire otali za bongo mutu musa anniversaire bi anniversaire lo ko libala pour fête yo mutu dépenser ka mbongo e pele so za na mbongo ezala ka fête ya Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, comment ndeko mobali abengi mwasi ya moto pona ko expliquer ke omoni mwana mwasi wana Ariane na bima na ye na matusa zolo ya munoko matoi misu eza na audio mais Nathalie elele ni TV na bisa binonga pa na ngeza la quantité te mais la qualité na moni audio eza na bosoto makasi malamu ngana lo bango nazo lo bango boye nazo bungisa ngo mwa muke po soki to tshemo na ndenge ya audio oyoki ndenge aza koloba na ngasi mukolelo olia fufute manque à respect total et pas ya bana basi bolingo ezelo kwa batumi bale balongoli bilamba ba bakoti na chambre témoin za la kate
bolingo lelo bato bakoma kozwa téléphone comme témoin bazosala bolingo batie téléphone filmaka biso ozala témoin mpo lobi moko tokofingana tokotia bavoice oyo tokofingana tokotia baimage oyo ou alors nous mokili ezokende wapi komona mobali aza kofinga mwasi bandeko mibali oyo bozolanda ngai bozala na mwa botosi bozala na mwa respect bamama nde babotaka nde batieka bino na mokili kozala na mwa respect soki moto oza kofinga mwasi elakisi kofingaka mpe mama aboti yo mpo nzoto nyonso to ya mwasi ofingi mama aboti yo aza nango madusu nyonso epai yo okoteke epai ya mwasi papa ya bino mpe epai ya mama akota na madusu wana nyonso elakisi kozofinga mpe mama na yo eza malamu te bandeko mibali botika makambo ekosambwisaka basi sur la toile ce n'est pas bien eza malamu te ndeko mobali alobi makambo minene oyo mpe otali ke niveau na ye akokoloba makambo ya boye te makambo alobi mele okaa na sepeli parce que ase ressaisir azongisi bomoto na ye aye kosenga bamama pardon bolimbisa eza bien il faut avouer ta moitié pardonner bamama balimbisi me balimbisi nyonso to te parce que balobi kolimbisa moto eza kobosa na likambo te ekotikala kaka na lisolo kuta afingaka asengaka bolimbisi. Il faut avouer et ta moitié pardonner. Ba mama balimbisi, mais balimbisi na ndenge ndambu, mais bato baza choqué, mité meza choqué. Mais ya malamu eza ke ndeko sika vandi ka reconnaître que non, na lobi mabe, na sali mabe, atali pe grandeur à famille, habiter na lobi mabe. Et le qu'on a sali na sali mabe. Alexis 24 heures te, aye ko se faire pardonner, atengisi na ma ya miso aleli, asengi bolimbisi pa mwika sala ki mabe. Soko zu mwasi na tango détresse parce que ne na uti kolobake bande ko mingi so ba uti na mabala ko boma mabala to pe mabala ekufi ba ba ko se positionner te mingi ba koma kana concurrence na ex azoli na ex na fa mona kinga pe balinganga fa mona pe na komi mais non eloko malamu ko sala ezali soki bobwani na mobali ovandi luki mobali mosusu te ovandi na yo otaliki mabeza la ki epa na nga na kina mobali na ngai naki na comportement mabe mobala banda ko pekisa nga bona banda ko yoka te mobala zaki boy naki sanga mobali na nga pardon to zongana na biso eza mabe te okikuta na mobali na yo sengi bi papa na sengi bolimbisi na sala ki mabe na se comporter ki mabe pesa nga deuxième chance pona na posa libala na nga na ko se comporter le sous mabe te papa limbisa ngai. Mobali peso ko avandi abi lokola yeko senga bolimbisi na pesa deuxième chance parce que lobi akosa nini ako changer pour na posa libala na ye na sepeli na maloba moko yende ko mwasi kolo mobali komo na Dorcas kolo mobali alobi na koki kotika papa bana na ngazo mwasi mabete po aza papa bana na ngata toka bwana atanga na etoka bwana nazo veiller sérieux na ko linga mabe po na ete na ko linga mutasali mabete na ko linga za na mwasi malamu po aza papa bana po bana na ngape bazo éducation malamu alobi mabete soki bokene ekolo ya banande barega bazaka ndenge nini soki anga bala mwasi ya mibale ayebisi mwasi na ndako ndenge na bala mwasi ya mibale songa ayebisi mwasi na ndako mama ndenge na zo deuxième femme mwasi na ye muto akoponele mwasi botu na kaba histoire na mboka tambo vanda kikolo tuna biso ekolo na biso za ndenge nini to vivaka ndenge nini bokendo tuna pa barega bakoyebisa bino pa banande bayebisa bino mwasi ya ndako ndako luka mwasi ya mibale apesi mobali ne même na baluba soki papa ngi mwasi ya mibale mama ndako ye mwa luki mwasi ya mibale papa kotala te o kitoko boya pesi e po alobi alingi avana na mwasi za bizaleli ya malamu mona mwasi moko alukini mobali na ye mwasi aluki mbanda na ye aye kopesa mobali kezwa o ndo sanini obala ningi mwana mwasi alobi abia papa bana na ko lingele mabete na ko lingaza na mwasi ya mabete pona nini parce que alobi ke na yoki sango ke mwasi o ya lingi azana mibali belé alors na lingi mwasi ya bongo te po aza papa bana nanga pe pona éducation ya bana elle a bien réfléchir mabete attends ba bile bosubo kabono zo ponele mwasi mais oui yana mobali musubo kabwani mwasi moya kota na vie na yo perdre mobali na yo au peu de papa bana na yo avant un mois 2 mois na papa bana kufia ke ou bien papa bana zaki normal papa bana komi muta milango ko muta bakwiti
Oui, ezalaka pe. Bokabona mutu mozo veye pe sérieux. Olingi te mabe komela e. Ezalaka nango. Donc bandeko mibali ba comportement ya kofinga basi botika yango. Ya ba comportement mabe. Eza malamu te. Eza pe ko honorer bino te. YouTube musani ko bomba cerveau moteur a bomba kamakambo nyonso. Ofingi mwasi eleki tango kende kolinga mwasi mususu azotalo azobanga lobi afinga ka moninga boye bongo nganda ko epargnenga nganda ko finga ngate ka pona likambo ofinga ki mwasi musu akomi ko boya yo okomo kende linga mwasi habite ngai te papa naza prête te pona nini akomi ko banga ki lobi oyo salinga o sali moninga occupé ko salanga parce que na français balobi ça n'arrive pas qu'aux autres. Et comme makaka pas batu mususu te na lingala babili libanga lizuit soki chaku ndeke ko sekate polo kwa libanga lizuit chaku lobi pe ko zo yo pendeke libanga lizuit chaku ndeke ko sekate ya polo le lizuit chaku lobi ko kipe ko zo ndeke lelo komeni x lobi ko komela pe y ya on a sepela kaminga na banglophone babaka don't trust anybody, ne fais jamais confiance à quelqu'un ko sala mutu confiance te mutu azaka mutu et puis na sa kanda bo rapende comment ça lobi yo ke ndoko bimana ngana 50 fois na ndenge nini ozata na pe mate yo bomo kana ndebe bimsa makambo yo mutu ozata na pe mate makolono eza na mabende ozata na pe mate base oya muneno yo kokango 50 fois ngoko koka ndenge nini pe manini oyo oza nango pour que obimana nga 50 fois na mois moko kobima pe na mo 50 fois na mois moko ekomi ata ko to viagra na ebita mois moko eza na 30 jours yo obimana mo 50 fois na mois moko c'est que ndeko za homme fort XOR c'est que ndeko za penza homme fort et pour obimana mo 50 fois na mois moko za en bonne santé prostate telo moko te XOR ko c'est que ndeko za très très fort ndeko za très très fort mais ndeko mo c'est de matière bi na pe manini oyo za nango omonta bato bana kanda balobala makambo ndenge za boye binemi a vie ndeko mobali akomi ennemi ya ndeko mwasi akomi ennemi ya ndeko mobali muto kolingela moninga bolamu na bango mibale azate po basali nini basambwisani mibali bakana bango na soni te akokende kuta mpe na mwasi moko mpe aza na nkema ya mobali mwasi alingi mobali okabi ata bafingaki etali na ngo ngai etali na makambo na bango lokola afingaki seke ngai akofinga nde ngai te nalingi na nga alingi ne mpe mobali basala nini bakontinue na bango nzela me sikoyo na ndeko mwasi mobali abandoto na ye solo mpenza bokendaka 50 fois ndenge alobi wana ovanda mobali ya solo akendaki tika ota nsima ndako apart liboso akenda na nsima ndako omelaki ntina masuba ya solo wana sentiment lekaki yango nomela ya masuba obie ndeni ntina kati ya zolo akotisaki yango ntina matoi mingi mwasi nde akomaka na mwa pasi par rapport ya mobali mwasi nde akomaka na pasi yango bana basi bozalaka sage bosaka très attention soko tina déception ya bolingo kokende komipesa na kolinga te kokende kolinga mbangu te soko tina déception ya bolingo kokende mbangu te po oyebi te nini kokomela yo lobi okili oyo ekomi mabe makasi mokili bana mibali bakomi na bizaleli mabe makasi bana basi pe bape na bizaleli mabe domi na kofinga ezaka mabe bato bozala na bolingo to mesala na biso tofinga naka bofinga naka ya mafinga ya na mafinga lokuta baofinga moto babia oza nango fonde bafabrike makambo me na mafinga mosusu soki moto vandi mobi quelle erreur mbali ya poto baba batu te nini lisusu Toroto City VIP de Maluku lisusu banaki bana braza
Pe partout na mokili mobimba, Toronto City VIP de Maluku, na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu, Toronto City VIP de Maluku eye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes ya mai atuni tala lo bansa mutema yoko koma place oza ndenge nini yeah tolonga kolongwa place Lazare yomo na presse to pasola tela tala ngai muninga mama mukie mena panika wana 20 sur 20 olingi oliambisi ba fruit na talo moke Kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Et voilà. Babela mona wa mutu wa mufa wa télé so baza kote ya mwana mutu aza bomo oyo zengi baboti zo pe profiter na mateya wana ezaki wa bino mameli ya Nitu votre deuxième maman la reine mère appelez-moi Kimeki en kakalikono bakisika ka mama Nitu béton. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba nibeshinele bana betu bonne journée, bisous, bye bye.